Donc on a nzamba ça il biloko nyonso dans combien de jours? 6 jours. Dans 6 jours, n'est-ce pas? Donc liko ba été na lundi wana tango yeko lamuka omoni nzamba bitika mai na mabele kabona. Na lundi wana mai na mabele kabona, n'est-ce pas? Yeah, pour ozomona ke a travailler ki bir na jour moko asala ki makambo belé. Tango asala on kaka wana et puis jour ami ba le so asala so makambo belé. Yango monaki na 6e jour alembi, yango apemaki. Aha. Yeah. Donc ngelo ba été soki na jour asala ki ba nyama ya mbisi na mai na ba nyama na zamba. Mais le même jour le pafu ba chimrike ba pigeon ba mbisi ba monios ba salini, n'est-ce pas? Ye ayango asala ki azwaki elefa moko ya mobali atie wana, elefa ya mwasi atie wana, mbisi ndeke ya mwasi atie wana, ndeke ya mobali atie wana. Et puis ayebisi bango ba botana. Yeah. Et puis jour asala ki ba nzete alobi tika ete lelo ba nzete ezala et puis bou ba nzete pe mo kilinyo so ba nzete bou. Yeah, asala ki ba sota ba nzete nyonso donc atonta ki yango na mokili nde bongo asala ki. Bien ozali kamso ko bakisa konsena ba jour. Yango kaka yango elembisaki ye po makama sala ki elekaki mingi yango alembaki na 7e jour de apemi. Apemi, ya. Bien. Mama ani tika na episode bandeko bozali kolanda ete émission lelo to déclarer yango déjà ete ezali libre opinion. Mutu mutaya na opinion na ye makaba disio lelo ezali te sauf que mutu aza na tika ayoka. Et puis tant que nanda kuna ye aje ko sala ba recherche na ye aya na conclusion individuelle ya ye moko lelo makama général ezali te makama ko yebisa batu ko il faut ezala boy faut non ezate chaque mutu akoya na opinion na ye. Mama anitika na episode erreur mususu parmi ba erreur tozali ko sala na mabele oyo yako kanisa ete ta nzamba alobaka ete tika lelo oyo bambisi na banyama zamba bazala et puis oye kotala olamuki na tongo tomoni yango. Mama ani pona yebiseke ce n'est pas vrai biloko nyonso nzamba alobeti na mokolo wana asalaki eloko te eza na ndenge tozulaka te ke lelo na 0 ta nalali lobi na 0 nalamuki un jour ekoki. Jamais okoki kotia bambisi banyama biloko nyonso nzambe asalaki ke esalema na mokolo moko ndenge tomonaka 24 parce que un jour ezala combien d'heures? 24 heures, n'est-ce pas? Eloko moko ordre nzambe epesamaki par jour bongo par jour on te efali yango na un jour à 24 heures ezali te. Ya solo wana ezali te mama ani place wana même nga naza kosala erreur mais grâce à Jésus na ba recherche otosali naza kokabula wana bandeko ete un jour epa na nzambe etekala combien d'années otangaki yango na bible nakopesa bino baverset biblique nyonso oyo place bible ezali kolobela ete keba nzambe akontaka bajourne neti ndenge biso tosalaka nini tokontelaka yango te. Un jour epa na nzambe ekoki kozala etekala 10 000 ans. ya solo makambo ya nzambe ya bato ya bato lisusu mingi tokoyokanisa ete nzambe ntango alobaki etika banzete ezala par exemple tozwa nzete ya mapela to ya orange mingi tokoyokanisaki ete nzambe ntango alobaki etika banzete ezala na mokolo moko pu partout oke mpe baorange bakoli mama anetika na biso ete biloko nzambe asalaki kaka bagraine kaka egraine par espèce moko kaka asalaki eza nzaka yo na mobali no soki bobalani boza kaka bato mibale kaka n'est-ce pas mais ntango boni kobotana mabele mpe komi kosala nini koya toza koya bongo mabele etondela banzete mpe c'est la même chose il n'y a aucune différence na espèce nyonso nzambe asala baespèce yango nzambe asalaki yango ebele te moko kaka mbuma moko kaka soki etetuki ya malala nzete mbuma moko lilala combien de malala ekoki kopesa mama ani yebisa ngai ebele n'est-ce pas bon mpona nzambe akini kosala bamalala ebele elingi oloki lilala moko ntango eboti etetuki keba bandeke mpe bayaki kosala mosala na bango parce ndeke soki aya leli pela wana ake apumbwe kote nyonso akokenda kosala nini akokende kosumba banzete ebele omonaka na zamba bato balonaka banzete oyo banani bandeke na banyama mpe ntango baliaka bakei basumbi bagraine ezaka kopanzana mosusu mpe mopepe kaka oza komona mopepe oyo okomona bapolin bagraine ekei mosika ekei kobota me na nyonso oyo nzambe aza koloba tika premier jour eloko tel ezala tokoki koevalue mathématique ya nzambe te combien de temps ezwaki na nzambe
po ete bambisi bakoma ebele banyama bakoma ebele banzete bakoma nini ebele naza ko sapolo ko la sanzambe ya ba mystique ozomona asali ngaka et puis asali puissance na epe makamno se salami bien lelo opinion ezali libre mutu nyonso ndenge olingi okaniseli mais oni biso tozali koloba soki okozwa yango na ndenge tozali kolobela yango zwa yango mais tia yango na mutu ete temps ya molai elekaki po chaque jour ebana kozwa effet na yango mpe babakambo yango ekoka non ekoka pete tina data lelo mokili ezokontinue kosala nini kodevelope donc soki un jour oyo nzambe asalaki bagraine alobaki tika ete matiti ezala tia yango na mutu ke jour yango mpe tilelo nano esila na yango te jour yango ekontinue kaka kose développe parce que bagraine eza kaka kose développe tozaka kontinue koimporte manga euta na amérique latine ekomi ti na angola ekomi na afrique du sud tozaka kokontinue kaka kodeveloppe mabele yango napesaki permission na mutu développe nini mabele me toza koya mama ani sikoyo tokomi na point biloko nyonso ya mabele toyebi ete ezuba mbula ebele un jour te ya 24 heures te un jour ya nzambe ya mathématique ya nzambe ya combien de jours sikoyo na kati wana toyebi na biso te ya combien d'année toyebi te ya combien de siècle mpe toyebi te me tokangi yango ke biloko nyonso nzambe asalaki ekoki yango nalobaki ete oui biloko nyonso nasali na mwana yango ezali nini kitoko mama ani nde nasuka ntango biloko nyonso amoniki eza kitoko asalaki nini nde akanisaki bon lokola nasali biloko nyonso tika sikoyo nasala mutu na image na ngai moko nde aya kosala mutu asalaki mutu na image na ye me sikoyo asalelaki ndenge nini kotela biso nyatela biso nano place wana bon azwaki mabele asali yango na forme siko asali yango sikoyo lokola mutu et puis azwi mopepe afuli na zolo et puis muna mutu abandi korespire n'est-ce pas yalingi elobake mutu aye na mabele na deux formes forme ya liboso eza nini mabele souligne mo mabele na ndeko oza kolandanga souligne mo mabele nzoto ya mutu ezali nini mabele et ensuite aye kozwa nini souple na ye aye kosala nini apesi n'est-ce pas mama ni tia yango na mutu ete ndenge nzambe asalelaki mutu na ndenge asalelaki nyama ya zamba bambisi tout ce qui est eza na makila tout ce qui est pemaka na zolo il n'y a aucune différence na ndenge nzambe asalela mutu na eloko nyonso epemaka na zolo lona banyama so asalaki kaka mabele susu nyama soki epoli ser nanga ekokoma mabele tout ce qui est cher eza nango kaka mabele elingi bake mutu aza nyama bien si mutu azali nyama bato mingi batiaka tembeke différence ali entre mutu na nyama mutu na nyama différence ezali te soki tokomi na kombo etali mabele musuni makila amen il n'y a aucune différence sauf tosala mutu na lolenge na biso souligne mo lolenge comme nous alobaki te tika nasala mutu neti ngai te alobaki neti ngai neti biso donc mutu moko te azalaki ye moko te place wana tokomi mama ani tika tobenda susu deuxième réponse sokomisa ntango tozali kozonga tokokontinue mwa moke koexplike ke signifie tosala mutu na ndenge na biso me tomoni asali deja awa me na potopoto ndenge moko na banyama asouffle mopepe ndenge moko na biloko nyonso epemaka na nini na zolo kasi différence siko tolobeli awa na lolenge na biso Alléluia. Amen. Mama ni toza kobenda susu deuxième réponse sokomisa ntango tozali kozonga nde tozali kokomba siko mbangu na likambo etali nini tokokende. Alléluia. Amen. Near a
Mama Annie.